cercueil magique. Nature poudre. Ça veut dire 200 francs. 200 francs à Congolais. Attends, vous avez besoin de 200 francs. Vous avez besoin de miracle. Nature vous avez besoin de 100 francs, 50 francs. Yango mbongo nature. Mbongo yango nakata cercueil tomoni cercueil magique. Cher internaute, non. Là-bas dans le monde entier, les gens qui ont internet, Christina Radjabou, Bino Narata Tindiga, de number one à la chaîne. Donc suivez-moi chaque jour sur Tindiga. L'émission est venue avec Kitoko entre nous. Émission entre nous, il y a Christina Radjabou, Azakoto, côté boyebele ngana za isufunate. Narata Tindiga pour awande maramba solo ratarate Tindiga de number one à la chaîne. De bolandanga chaque jour narata Tindiga. Na émission na bino kitoko émission entre nous ya Christina Radjabou na bola na rata Tindiga la chaîne moko etika la pour nous informer bino Tindiga la chaîne moko etika la pour nous pesa bino information solo sur coopérative sur que na sauf que vous bino ba information kafu pe solo sur le barabo solo sur to finga raté a information Tindiga za chaîne moko o les ali kolo pe za dominer to chaîne moko zo fia kula ba chaîne nyo to film a robo ya ngonani donc on a hata Tindiga Christina Radjabou côté boyebele ngana za isukunate donc bino to bat bolinganga bo balola misu na bino na hata Tindiga bolandanga naza wana pour nous servir bino naza na pour nous pesa bino ba information naza na pour nous sala bino toujours mosala bolandanga na hata Tindiga TV ande world ande makambo a ratarate a to finga rate a mosala to sala mosala pour na bino pour na ko sepelisa bino partout bozwami donc bolandanga na hata Tindiga number one ya ba chaîne. Voilà, chers fidèles internautes, mbote nemno partout besoin mi bino bat bolanda rabiso bino bat botala biso na kata Tindiga oza bino Christina Radjabou na kata Tindiga na bisa bino chaîne eza toujours manko kaka otikala na pona ko informer bino eloba bo solo en tout cas vous avez belé s'abonner na kata Tindiga vous avez belé landa biso boza ebele ya recommander na ba vidéo na biso na bisa jambote na rifin qui sont bébé papi keli na Londres ba boss nanga na bisa mbote na ba abonner na biso nyoso pourquoi pas na Fleur d'Angwana pourquoi pas na Junior Mbouina Simabilili to PCP mbote pe merci na musala kitoko merci pe na équipe technique mobimba Tindiga merci na Blaise Pablo Masega bina kati ya Montréal merci na Fleur d'Angwana Dada Mbumba le suprême na kati ya Colonne grand prêtre na kati ya Bundes to PCP mbote maître Sami Pongo to PCP mbote Vieux Kisinja to PCP mbote batuto balanda biso vraiment vous a connecté vous a branché na tina sukande boye ba invité na biso lelo Koko Tarobimara Ndezalale to se retrouver à na bandal to zana inspecteur de la magie to zana to solana ye par rapport de to yoka ki ana kata kin vraiment to sala ki tout au luka to kutana ne to solo la ma solo ze bele boza wana branché tina suka pour comprendre lo ni to solana ye bonjour inspecteur Bonjour en tout cas to sepeli vraiment de to yambe na kata Tindiga bonne santé d'abord ouais santé ça va bien en tout cas to sepeli to zano na kata kin to ni to yeba puis ben internaute bazolanda yo partout dans le monde au lobby na bango ni moi na bango place ouais na sepeli d'abord ko kitana Kinshasa mabere na ngaya bakoko na sepeli makasi vraiment ko kita isusu amso aye na kitate ngayo na kiti ebela ko lobezalite sauf que
ngayo na ye déjà bato babenga nga na ba internet bakomela ki ngai na mambo belebele ba problème na bango nyonso bakomela ki ngai ba dossier na bango nyonso bazana ngo bakomela nga o bazwa ide ba traitement ba mona yi résultat makamu na bango ne bazwa yi résultat makamu ebele ba information ezali ba résultat ça quand même quoi o ezake eza vrai en fait bato ba mona ki ba résultat makamu na bango o nyonso babenga kinga partir bena partir musika babenga kinga ba mona ki résultat ya musika ngayo na kiti Kinshasa pour le moment na Kinshasa na on sepelisa bana kina oyo bakosaka bango oyo ba magicien bakosaka bango ya lokuta lelo na olakisa bango ke vrai magie ya solo magie ya solo eza bokoko na yo c'est-à-dire atoza na poto atoza na mboka nini c'est-à-dire ke magie ya solo eza bokoko na yo fo kita na okita na village na yo na mincho nga mona kiti avant mabele na ngai et ba tous ba problème et singeli na bino boye ba ndenge to ko sala ozo comprendre ngayo na kiti pona ba résoudre ba problème ba nyonso ba bengisa kingai. Voilà, cher internaute, vous qui déjà n'enga lobby à quitter ça sur le terrain, avec au résoudre ba problème et belé, oh ya batu bazango, ba malade, ba ka belé. Donc toi parce que yo tambono ba mboke belé, ou va jaka, ba bengisa ko ba payer belé, sko ndingo zongi suna ma belé ba koko voyage les ka ki ndengeni, tambol ndengeni. Bon, voyage les cas qui bien, sauf que ba koko sezanga raté quoi. Fara muta komi na mboka mopaya, ausala makamuno iza ya solo quoi. Et makamuteza ya lokuta meza ya solo, c'est-à-dire au pesi basale le musala, et mon ba solo. Les cas qui bien mais moi ba blog moi mi kezanga kité. Ba mvuti mezanga te ba ko mécanizara et zanga ki vraiment te ba mega ki ba façon yo mais ba ko kité pour le moment nga moko vraiment na longa ki bango toujours. Là c'est mon aza toujours les meilleurs. Voilà, cher internaute, ce que vous êtes inspecteur de la magie, vous êtes magicien. Ba magicien ngo bakoma ebele ya lokuta baza tellement ebele bat balemba na bango, mutakoya na mbongo ne bosele musala musala ngo résultat izana ngo malonga te ko senga ba mbongo ebele, mutakoya bo cérémonie otikala mutakala sala boina boy bat balembi biloko wana yo lo bandingi ni. Bon, wana eza to biso ko tozana photocopie, tozana original. Bato bazo photocopie magie bazali. Ça y bato photocopier magie au bazali bato ba photocopier musala au bazali sauf que ya kolobebele zalité yo moko mona résultat makam o yelaki tango ye côté na ngai na kosala lo musala pour moni résultat na yo moko ko beta lisolo c'est ça ya lokuto ko beta o benga ke Christina ke mambo asala ingeza ya lokuta ozo comprendre na zoloba yo mo pesa résultat na ko ye kolobebele zalité. Chantant bien bon bozo que bien o Christina ça la publicité ya ba shege ya bandumba ya ba magicien non les gens batu misus bana ba bokono bana ba malade bana ba problème spirituel bana besoin mutu ko aider bango a pesa bango solution batu misus bana ba bazana ngo besoin en tout cas ba bana ngo besoin te ils a peu problème te ba misus baza ba zoape numéro ba contacter maître et moko inspecteur ba contacter ba solana ye aza on a pour résoudre ba ka ebele ce que tongi to yeba et le roni oloba na ba internet bazolanda OK par rapport à ndenge na chuloba pour ba magicien baza ebele ndenge na oloba tout à l'heure ba misu balongola batu bilamba basenga batu bambongo ebele lo nino rassurer ba diaspora ki yo sala rangote ba ya epana lo nino oloba pour pousser bango ba ya vers yo ba ya epana yo na bakana bango ba problème na bango lo nino oloba o ye ko rassurer bango ngana ko lobebele te il a dit il a fait c'est-à-dire que soko ye côté na ngo na lobi yango na sali c'est-à-dire que ya ko lobebele zate o mona différence par rapport ba isiko tambolaki et siko kendaki o mona différence à spiritualité o na enango siko ndoza antokyo bengo penganga nga zanga te nga za guérisseur ozo comprendre za guérisseur pour ba problème nyonso oza spirituel c'est-à-dire oza na problème moko botakate oza na problème spirituel nyonso oza na ba problème cas spirituel na tangi goûter tous les cas spirituels oza na ba problème nyonso isenga na poussa na pene na ngai na kosunga yo. Voilà, cher internaute, bino moboyo qui c'est qui ba maladie ya bambasu ba baza ba maladie ya bambasu baza ba maladie ya molili ba boakela bango ba poison so ba yepa na yo bikisa bango wana poison uteza eloko muke c'est-à-dire poison eza domaine na ngai nga utimboka yango c'est-à-dire que na uti ko tanga spécialité ya makambo yango o ba boakela ko poison moko bo esila kate c'est-à-dire que yaka pene na ngai na ko salelo musala ko mona ke poison wana ta ba boakela ndenge ni ekosila c'est un peu ça. Voilà, cher internaute, bino boyoka apesa numéro na ye na fin ya émission apesa numéro bino boyoka lobi abikisa ba maladie nyonso netu ba bwaki lombasu bo tutu boka oki ba maladie nyonso na molili wana abikisa kango za wana abikisa kango mesko
Tokyo les capés au ça moi démonstration moi lo mo boye pour internet baza ba tembe vraiment place baza ba linga ba mo mo lo mo pour confirmer oui vraiment ça vraiment inspecteur vraiment solo le bani. Bon pour la démonstration on est capable hein on a magicien mo on a tout fait on a marabout d'Afrique. C'est-à-dire bah j'étais exactement que blog on a mis à Paris bah sali so gine ba montage non yangeza en direct au moni réaction pour que bisa monta sala ngo article sala ngo te zo comprendre mam nazolo ba c'est-à-dire ngeza dimension mususu eza dimension mususu nga oyo pesi au moni réaction o invité au moni réaction mam sur lobby c'est so lobby mam na sala la haute dimension buna o sala yango sans problème c'est la démonstration za nango so démonstration bo mo nango kaka sikweza lo mo amuke la démonstration lo mo amuke lo makila benga ngo likubungu on a goûté et raté bino au monde a beaucoup jugé sous le côté de ya solo ce total bien avant tous les cas de démonstration là parce que bah pasteur p bah politicien p bah musicien p qui sera au p ça va on peut pas solution va problème ba tout temps ba comment on va monter ouais na otanga ba kombote belé bayaka na bango ba yebi ba miyebi bayaka jamais na otanga kombo qui en internet qui est tutela à côté na ngai on a secret ngana yi na wiko lo bango jamais. Pasteur vraiment ba ko isara biso na ba église wana to pesa ba dim na biso ba mabonza ba yaka na ba ndina kuzu pa na yo to pesa ba mo biloko wana oui e bela ko lobeza te na kotanga kombote soki na tangi kombe za ndenge mususu oya ko lobaka ko isara bata ko isapengai ozo comprendre ba yaka mingi côté na biso so ko isara bata yesa nga imagine des inspecteur ko ya awa o ko isaye ça iso na ko ite ça des mo lokuta ça biso mo to pesa ka bino to pesa ka pouvoir na ba te belé e belé ba yaka ba pasteur ba côté na biso to sala ka mo harmonie cérémonie rituelle na pese kini ko sala akusala makamu na ye mena boy ko tanga bakombo enza makamu na ye entre ya oli ambongo na ndenge na ye ngana ko bikisa batu na ndenge na ngai zo comprendre ya ko lobebele zati na ko tanga bakombo te. Voilà cher internaute que les canaux moi lourd il y a ma capacité moi pété pour ça sensible bon so vi démontrer ma capacité à péter au cas où vous êtes capable de ça là il y a pété bon on ça il y aura des démonstrations dans ça là. Bon, na ko sepe ça ne logo moko ko sala bien. Fleur de ngwana yo za muta tembe vraiment oza connecté on otala et loko inspecteur alinga sala oli mulumba yo na Belgique o sola bien te me fo solo là dada mbumba les cyprènes rifin qui sombe boss au sentir niveau tindiga zo kende donc oza niveau ya likolo bon mona junior mboina bilili benda vraiment zoomé on vraiment bien cercle magique aux hommes la cercle magique et misara bloko sorti et misara neti nini na kati nini awa ndina zabu na ko bimisa téléphone na ko bimisa tous les sortes ya biloko na ko bimisa photo ba bomba yango bakina na deuxième monde na ko bimisa yango awa makaba blocage na onyo so ba blocage sika mo musala na yo ko tsa ba dossier et bi makate ko tsa na ba entreprise na sorte dossier na yo ko takate na bandenge na ndenge au côté visa na yebi makate na ko bimisa on a tous les sortes et makambo de dimension moko boya spiritualité na sa prière ba problème dans sa famille ba bomba yo moko bakanga ba singa ba lien nyonso na kati ana ko bimisa yo o ezali cercle magique c'est inde bimisa tous les sortes ya mbongo vous comprenez na ko tia bino moko bomona réaction ce qui ezali cercle magique ça dit na ko tia yango bomona ezateke na tia loko na lokuta na kosi ba tuzo inde inte bomona bino moko loko na ko tia pe bozala vivant bo pesa ngai bo ça va résultat na suka so eza lokuta bolobaka o eza lokuta voilà cher internaute nous mon boyo ki ba blocage ba problème a misala o mobile azolingo lisusu te oyekaka ba miselonga mobile wana zongelio zakala peza awa nyonso na yebiso ke eloko bozali koluka o zakala ha o zana posa mobile na onenga zawa na ke ata kenda wa bakanga esika songolo ozana posa zonga kaka na kati eloko oyo akosila kozonga na kati eloko akosila kozonga na sa prière pe au monde ba rituel na rosala pour monde pas kozongela sans problème sko ba mibalo ba bazana bozui mais apisa moi sine mbongo ebele te moi sona soka ya bia lingi mobali na ko mo kabele mbongo ebele po za mbongo ebele mobali za moi kilo na azoko ko kabela moi sine mbongo te o que ça paye quelque chose per ko mo kabela moi sine mbongo ebele bon si pozo ko ruta mobali mo ba pesa ko $1000 ozana posa pesa 10,000 asombelo lupango asombelo voiture ezaje muke ozana moi si mo ozana mbongo makabela ka oto ozana posa kabela ezaje muke ça na rosala ka prière
okopesa ngai kombo na ye opesa ngai photo na ye na sali prière yo moko na suka komona résultat tango mona résultat yo bake inspecteur de la magie okofuta yo moko ofutanga tango komona dimension musala na sali yo moko ofutanga na ba dimension komoni na kosala ba rituel na ngai yo komona ba prière na kosala pe au moins mobali wana komi ko kabela yo montagne sur le bas na posa kabela ngai $50,000 $30,000 $20,000 akopesa na kati awa. Voilà, cher internaute, ce que yo oza en Afrique, ba internaute bazo landa ba oza intéressé, ce que ba kisi na yo soit ba prière na yo okiko sala pe mutaza na Europe, aza na Asie na Océanie pe ba prière wana po sali pe komeli na kolantisa ba problème aza na ngwa zupe solution à travers musika. Moni nga kisi na ngeza sans frontières, ça veut dire que balobi ke bino boza musika boluka entité na bino entité supérieure ya mboka na bino boluka bokoko ya mboka na bino oke simba ba kisi na États-Unis na France na Paris et aussi mbade esengi na ozonga na mabele na ya bokoko mabela bokoko esika pouvoir na ezali ça dit o nso bazolanda ngai na ebisi bino ke soki boye côté na nga boza décité tous les cas spirituels na voyage à par-ci par là na uti ba mboke belé na tamboli po na makambo oyo ba publication ezali ba exemple ezali ba résultat malonge ezali ya oyo batu ba ya pene pene nga ba mona ba résultat ça dit ezali lo ko lobateka ko inventer spiritualité moko boye na lobi na batu ba ko sabino nzo ngana ina réalité oya sika oya omona réaction na yo po opesa publicité ya malamu na ko sala lo musala lobi ko pesa sambuke na ngenda ko ta inspecter na moni dimension akinda ina ngai za dimension mususu. Voilà, cher internaute, tous les canaux de démonstration pour la chère internaute, tu vas confirmer solo vraiment que ma cambo ezali vraiment. Ok, autozoï, c'est ok magique. Natie poudre. Natie poudre, t'as là. Natie poudre. Natie poudre. Na wiko zwa 250 francs, bien mutana ba 100 francs, 100 francs, 100 francs, 50 francs. Apé sangai. Oh, tu en as combien? T'as là yango bien? 100 francs. Oh, combien? 100 francs. Oh, combien? 50 francs. T'as yango bien? Yango. Tu en as 100 francs, tu en as 100 francs, tu en as 50 francs. Oh, ils allaient prière, au bengi qui est, il y a les hautes. Ça doit être 200 francs. 200 francs à Congolais. Attends, Mboka Sobozali, vous avez 200 francs, na osala ngo bo mona miracle. Na tia ngo liboso na bino, ah bozali ko mona 100 francs, 100 francs, 50 francs. Yango. Et ça le roi déjà 50 francs. Tala yango bien. Tala. Tala yango bien. Pourquoi c'est pas le monde visible parce que visibilité passe pas cimetière ba tchoko bébé. Yango mbongo na che mbongo yango na kata cercueil tomoni cercueil magique tomoni mbongo yango yo tu 200 francs o baté maboko na ngai zaki na eloko na che 200 francs yango bison sozo mona 250 francs bison sozo ai ko mona tamsubo lo bakeza lo kuta so ndengeni et li abasta ba cimetière ba choko pe apende commander pas demander. Arsantun aleikum ajibuya fasa fasa kabu ya mizarabu ya zubi antu agla leot ajibuya mizarabu
Cher internaute, non. Omoni yango? Ouais, mususu na ye oyebisa bino yango yo. O tozana nini? Eza basete mibale. Basete yango tolongoli na mire, eza basete. Basete mibale, bomoni yango bien? Eza basete. Je vous conjugue par la voix de nos spectateurs. Les hôtes. Omoni yango? Oui, namoni basete mibale koti na zolo moko koto. Eza bongo ndenge ezala kaka na yebisa bino spiritualité eza makambo mosusu. Eza dimension mosusu. Dimension mosusu, c'est-à-dire que soki yo omoni mpe ke ndenge nga na kokoka mekano ni totala. So eza lokuta mekano ni totala. Kondo ekoti bongo yebima ndenge? Ozana posa na bimisango? Oui, tonto mona ndenge yebima. Bimisango na nzoto na yo to na nzoto na te pa na yo moko. Cher internaute, donc écoutez na zolo DCT et bimina sima mutu. Yango wana na ebisa bino ke makambo eza ebele makambo mosusu. Na ebisa bino ke batu ba ko sabino trop. Ba ko sabino ba spiritualité moi lokuta, ba ko sabino makasi. Ça ngayo na yo découvrir bino que de quoi je suis capable. C'est un peu ça. Inspecteur, par rapport à Mbongo, on a Isaki 250 et comme il 250 $. Et comme $250, Isaki 250 francs congolais. Et comme $250, si ko Mbongo siko rozongi sango na kati kumne rozonga 250 ou bien tikal kabo $250. Oyo ndeza bo tikali Mbongo ebimi na mokili na sali prière, ba esprit ba changer nga yango ba dimensionner nga et comme $50. Francs congolais comme $. Ça dit dans tous les cas spirituels na ko bimisa Mbongo sans problème. Cher internaute, OK. Siko donc bah on s'est intéressé vraiment numéro ils allaient on a appelé nos numéro vous en en contact bah tout nous soit on a problème spirituel bah on a malade bah on a problème à vie donc vous contacter beaucoup d'années vous yambe na téléphone beaucoup solana yé makamweze belé siko nzambe na ngai marambo ngana moni donc les mystiques ce que l'obani par rapport à la diaspora balandi. Bon, ya kolobe belé zate sauf que na ebisa bango photocopie à magie zali original à magie zali bato photocopie magie bazali oh tindi mbongo na ya sali lo musala asali lioté c'est un peu ça. Occupe sa numéro de contact combo pe à Facebook bam shubi balinga ba komelo na Facebook ope sa combo comment na Facebook na numéro ya contact ya mboko fanda po fanda ba payer belo tambola partout pe sa numéro ba ko benga mbamo ba yambio bazu. Bon, pour le moment, on a repéré Sabino comme on a Facebook, Henri Magie. Pour les contacts, ils ont plus 243, 89, 30, 17, 111. Par rapport 89, 30, 17, 111. Plus 243, 89, 30, 17, 111.
wana eza numéro no ya kini oza mingi na Bujumbura wana so bangi bakomelo na WhatsApp bengenga na WhatsApp ekozala sans problème tokutana. sikoyo tongi toyeba nani maître na yo nani initia yo na magie? Bon, ngai initiation na ngai muta initianga na magie awa na Kinshasa za te. Muta initianga na magie baza ba mboka ebele. Vous comprenez? Muta initianga na magie baza ba mboka ebele. C'est un peu ça. Api ba magicien pe makasi baza vont ba deke pour sokutani na yo benge pe grand maître baza. Ebite selon musala okomona kuna na omona awa eza différence différence ezali. Ngama muta initianga na magie bon bazali bakozanga te ke bancadrer ba encadrer na magie bazali bato ba initianga bazali mais bancadrer bazanga kité ou bakwa encadrer na magie tala kaka. C'est un peu ça. Pour préparer balé qui na sima na yo zo initier bango déjà na magie le lobby HP zo poussa na ba ou puis ba remplacer zo préparer pe déjà. Bon ba élève basé belé ba élève nanga basé belé na formé ba élève belé ba msuka za ba Bujumbura ba msuka za ba Goma ba zuna za ba Tanzanie ba msuka na Kinshasa wa talaka ya za bongo. Cher internaute, nous bomoni mbongo wana ezaki francs 250 francs yango on est comme $250 eza montage te ba monter image te ngamo vana moni on a mis sur ngai ba tuto baza ba moni on eza montage te mike a monté te inspecteur okyo simbango po ye abenda va bilibio mbongo wana panza ngano banga $250 ils 250 francs et comme $250 yangwana ba billet $100 wa 100 ngwana na 50 na 4 yangwana sans problème internet est-ce que par rapport à la CT wana tango koti wana zo capacité douleur bon ils ba puissance magique moi oui bango ezate ils ba puissance magique. Wow, c'est mystique vraiment. Bato baza ba problème quand on est dans le loba. Bon contacter, il y a pas ce numéro na y a pas ce combo broker retrouver na Facebook, beaucoup lié WhatsApp, il y a pas ce numéro WhatsApp. Ils a Henri Magie. Yango na comment bon na Facebook ne. Si vous contacter vous retrouver beaucoup lié azana répondre ka yemoko, so comme lié pe na WhatsApp ou bengi ya yamba yemoko bo solana ya ko aider na ba problème nyo sozana moment de la fin pour tout comme déjà au Cap. Moment de la fin na bisa bino ka na roya partout bo benga na roya na sans frontière na roya partout. Musala bo yebisanga na osala on a zate maître spirituel na limité non on a tous les puissances magiques on a osala c'est un peu ça. Voilà, chers internautes, nous avons tout de Kabana. Junior Mbouyi, merci na Bilili, merci na Rifin Kisombe, merci na Papi Kelly, merci na équipe technique Mobimba, merci na Batuto, Bazuitan, na Bango Landabiso, Blaise Pascal, na Montréal, Bote no Place Oza, merci na Fleur Diangwana, merci na Dada Mpuma le Suprême, na Katia Colonne, Topé Sopi Bambo, Topé merci, Vieux Kisi Kissinger, Maître Samim Pong Topession Bote Bino tout at Bolanda biso koncho ko s'abonner massivement na katia chaîne na biso chaîne na bino bo koncho ko s'abonner bo koncho ko tala biso ça biso vraiment plaisir na bino to comme déjà ko kabona pito kaboni balasima mode de la fin de sous no internet pour nous avoir maintenu na moni ba cancel ko za montage mo yebisa ba za montage te ba contacter vraiment ba za problème ou résoudre facilement. Bon na ebi kaka ke na ebi sibino ko le bébé mbanga passi ça dit boya bo mona réaction makasi na pesi maître Sampa na Goma Mbote na pesi maître Denis Mbote na pesi maître Igue Mbote bon na pesi Spirator papa mala na pesi Mbote Mwalim Karbala na pesi Mbote na pesi Jabir Basisa Mbote na pesi Sene Noiruta Avatar Mbote na pesi maître Chabani Mbote sans oublier le grand maître Mustafa na pesi Mbote na pesi bebe na ngai Plamedi Mbote na pesi ba Mbote côté ya bato ebele na pesi sous bebe na nga Salim na pesi etara mwana nazo former na Kindokitala mwana nga bebe na nga déjà grand maître ou azoleka ba maître nyonso ya Congo c'est mwana nga Salim akoleka bango nyonso ya bajete na pesi grand bonjour à Eroyo talaka na pesi maître Sponi Mbote na pesi bon so na kena bakacha na pesi Edingwe na pesi Mbote sikazali ero na chemo ba salam na ye quoi ape motono hein bon yo kaka na pesi Mbote yo batu bonso atre ba Mbote pesi te yo konte ka Edingo na mutu na yo
Numéro de téléphone pour Bandela. Numéro pour Bandela, plus 243 89 30 17 111. Voilà, merci cher internet mino moboyoki numéro de téléphone en tout cas pour contacter yebo monimbo ndenge bimi pour moi ba setendinga koti na zolo non na boya ebele na ba problème na bino ba maladie ba balinga bazakala ha izali donc solution na ba mnyoso ba bokelo maladie ya butu ya molili nde to benga rango so yepa na solution izali vraiment ngana mino to kabon to kutani balasima boza toujours na connecter botala toujours tindika bo s'abonner les sous massivement et ça absolument plaisir ngana mino to kutani balasima ciao.